Lilimbuya otolo bango abi Gloria tangu papa Herva memake na nino na Angola cop ne zalep ndake uya bimaka na batu na Angola yemtando ke tike sala ba passage na ba kata ba voiture ba nini yemtande ko teka epa Angola yebi ebi avenite yeb tuko ba kei ya oteka ebo de partout pour mbongo somba kabelo parce que ngata na ndo yebisa batu tongo nebi ke ba Gloria ba fimo boye ngana teka bango batu nzimati mais lelo mutu Angola lobi ke yepa comment oteka na Angola et ça cop na bango fiona loka ba Gloria ba loka ba marchandise nanga tilo na chanza cop le na zwa pena ke na van équipe nationale ba Karine ba façonner ngabo et ça la nga bien pour ni cop nanga ngam na ndo teka bango ba petit mo ba teka teka ba petit mo ngala na ba metu mo na yebi bango na ba Christelle bango ba petit nanga na bi cop to ando sa ni na bango photo lo ba likambo eza Oso mona neti Gloria batutu ba yebi makambo oyo azo déconner par rapport ya vie na biso Shaitan Gola. Omoni moi si na vie na ondo ngoza il faut se respecter. Oso mona neti ngana mobali bondi na za na se respecter pe l'air moko. Oso moment moi si o vandika beaucoup mo sa ba vidéo ke te na bimana intel o asu moi cité. Wano komi lidobi. Pour moi si il faut se respecter pas que faut en a droit de la femme faut mi pe ça respect. Neti moi si o déjà o vanda ngana bimana nani ngana o asu moi cité. Netso na bige mela za mboka te ebiso na kosi. Ils sont confirmés aux akinae ba akinae. Ngana yebi très bien ngana mona yolo tia yaka na denta bana ye. Bato ba yamba na yolo ba jo pasi malo bambeli. Bomba yamba. Papa so mo sel on a be soka yeba kité. Soka yebete ngati ndama sana ngati gana mulumba répondre ngati. Wana masana nga place za na Jubeka yebi na PC ba mbote malgré ba sala o mabe olinga kolobate. Ba kangiso na prison likola ba téléphone mi balé tala ka musicien. Akangisa masana likola ba téléphone mi balé mutayi ba o dunde ko na ye mo miel. Mais akangisa masana nga kinda. On a zo kambo. So ma ambassadeur pas tigana za masana nga so tigana bombela il faut lobaka. Lilwan nana problème noté na yebi nde bakangisa yo en plus ba kosela pe sous makambo violo kota prison pour na miel batutu ba yebi na yolo to lingarete. Bienvenue dans votre émission préférée sur Cleboa.com. Cleboa.com, site semnobulga mingi yo bo misano tala news. Ming ba news a biso to ngaba news do so kambo renier zo leka if to nga plus ko benga ba les concernés to beta masolo to yeba nan qu'est-ce qui se passe? Et ça bongo ou bien bakosi parce que ba faux titre comme belé hein on comment quand moment ba combien on toka des abongo tenez la soto ki bongo photo kita to yeba to luka to na est-ce que ça bongo mais avant na banda na maison pe ba boss na ngai yo nga mingi ba gros bisous na Pichu Mangaya boss lady ba moi ça pembe ta moi ça pembe héros sans oublier celui qu'on appelle de la nation ton banda boss na biso to na mingi Jolili Atala chérie annonce Barbie moi na Londres solo ya ko ça janvier sera vérité vraiment c'est que ça bon merci à Herman pour yo garçon slim Barbie lelo par rapport à ni ya été ma compagnie a été so comme ni na monnaie kana par rapport à Senglan on dit que na basket c'est bon mais lelo vraiment no yambela bino janvier mo compte Tobé ta masolo belé parce que Mikolo n'a comprendre janvier guerre to ba kezake pas Karine mais tout le monde dit Karine a lembi na ya bois kengo pas janvier azo me ma charge ba tout a banga te kaza mukuse aza nenge nini do yeso ko cheka foin ozana droit à réponse mais avant de commencer je vais dire bonsoir Janvier. Bonsoir Janvier. Ouais, bonsoir Jolissa babi fia kitoko internet par rapport à la vitesse babi fio Mikolo babi actualité zaka pana so le guité pina ki mobulu na pesika bana potonyos o balinganga loka Aisha Kitembo babi vrai chéri Aisha Kitembo pili babi vrai chéri akangi Mikolo Panam na maboko Elise Ifaka babi fia disque déjà ya tongo babi sans oublier Fifi Nyota babi bafi o Mikolo na zana bango ponga Mikolo na rami mina bafi baresa mukusa talo babi à Paris ce qui était nza banga sa ba fité ndenge zalaka mais
toujours super posé. Janvier Mokonzi, Janvier Mpiana, Janvier Gola, Ngayo Pena, Janvier Wata, Soda Makasi, ya équipe nationale. Nabanga Mouté sauf Kanzambe, mais la respecte à battre. So Lingito Baluka na mabile, Toro Baluka. Opena Kibaimara, Lile, oh Lile, Toro Baluka. So Yena Buzoba, Oyena Buzoba, So Yena Mamba bien. Tourquepé na mamba bien ngayo pinga janvier soda ya kati ya la team wat na PC place à na Côte d'Ivoire babike bisonné makambo ambassadeur suprême moto place aux Karine Mokonzi la baronne 3 fois mutaleki azate pe arole kara azalara toujours te quoi ndenga bien quoi. C'est bon, merci beaucoup Janvier. Mais avant tout, quand on a massonné, on a santé à l'équipe nationale. Tout le monde est là parce que tu as vu que l'équipe nationale a toujours réveillé dans le Cambodge, les Cabarons, même Colo. Tout le monde est là, parce que au Canada, par rapport à la par rapport à démarche à voyage, au moins sur le poto, ils ont toujours bon. Pas te dire que tu es sur poto le 20 décembre, tu es à Paris. Moi, la démarche, surtout, et oui, à Kende, Zonga boyebika to ke bamboka ba Isaac Parker place basalaka na Paris au mona mutunyo so yem so linga kanga nzoto mutunyo so linga ndeni poni aboya na famille balia ya ke potongo te siko ngana na posana ke ba Paris yango place Isaac Parker afandaka ndenge salaka ke na kende na mona Isaac Parker siko na Paris pa ana Kinshasa nga ya mbaga yepe fa ya manga na Paris ya mona équipe nationale ndenge salaka toujours boye mte to lalité toza so bato balingi to lo bato koloba o pe balingi te mais tozali équipe nationale to kola la te bato simba fungo la internet ya YouTube et après on est boye substitut to lali banana ngwa siko na actualité pa mikolo ezanga parce que tu as dit que non, tu belé, actualité, il faut tomber ta personne parce que bangonde makambo mais janvier betela dans le solo il y a déplacement il y a Karine Mokonzi, tout le monde y a zate, tout le monde y a azana nuapi. Quoi, to me koyo comment on appelle ça ba vidéo na ndinga zo sa zaka non Paris zaka pepe na 45 minutes na Paris. À Kozonga ou bien quel bela. Te omoni Karine Mokonzi par rapport à qui star par rapport à Ninga Zalia ko poto za box bangunda. Et si vous PC visa pas au PC 3 mois qui n'est pas salé une semaine à zoni. Net ba Paris wana ko to ba tonto JV bazala. Oso monana ba ko to ba Tracy bazala ne ba kina na bango c'est normal ba c'est bon. Mais Karine Mokonzi par rapport à respect na au kina beta tour à zoni. Yo biga par rapport à déplacement par rapport à qui star. Na par rapport ya ba ndenge zalaka ke so mutaza déjà na makambu ba olika robengi sa zonga zenga par rapport à invitation a témoin tour ndenge zalaka par rapport à 45 minutes na Paris a ta ne Paris bo mabone okota abiso bia kota na ebité batu baroko kufa abi ok sikote bo zana calme a ya ne Paris oso mona moi tour ka ndenge zalaka na ebike nde na lo ba lelo bo na minute ça déjà na Abidjan tala niveau ba visa mon passeport à Karine wana mutamona ngoka izanga pona bike niveau ya ba visa sana même ata koko pour eza moi passi osoma mutu nyonso po eza moi passi na biso ko ba visa tendi na ko sakanate batu batinda ka ba invitation na bi par-ci par-là ya Myriam Mokonzi Stolemba hier let di 15 na biso to lemba ba invitation ngani na sala musala no ka jamais zwa boye kende zonga kota ambassade ba visa za tel mebele a okende moko auto servi déjà ba en Algérie nde bazana déjà bazé ko sepela pa Algérie za ki robukana batala sko star ayi na biso banda makambo za na Kinshasa na ebité na Congo na ebité mise mota tika beta na Egypte na Algérie nga na ebi na ngati pe na mona mise mota kenda Algérie azate parce que le seul et l'unique star na ndenge ya vitesse ya vie ya lelo na ndenge ki star aki Algérie c'est Karine Mokonzi le la pesi de devoir et za ba musicien na opito epsi binoke ndenge za eza pona mutu so bo okena bino bokene mais déjà Karine afungoli nzela ndenge za pa fungola kangola batu misusu ba angola ba komo mema batu misusu ba ke po ya za rwage soka allié bisanda tikili batu basanini balia na minute so kwa fungoli nzela Algérie ndenge za na ebiso ke mutu to aluka ki Algérie. Question na ngeza bo Janvier yozala osani chroniqueur osani musicien naebaka rôle na on internet te mais au coup de musicien mamboé Janvier filmga qui est musicien mambo discussion na Janvier musicien mambo ayo Canada so kanela Janvier yesara no makamonyo soni zalani te omoni so za na star oza star mutu tout olinga a touché au poste de succès parce que moi on est en opinion déjà batu bayebani na ni musicien ni journaliste ni au moins mutu oza déjà na makambo panga déjà na tambola na mutu oza na makambo luka Karine Mokonzi batu bayebi bayebana parce que ngaza la kana yi pour moni lelo na Congo moni na sabino ke batu ba trop complexé ozom papa quoi moni batu batambola na ba HM na ba Eminem na ba nan batu bayebana te mais ce qu'on appelle en mon star moko ya mboka olo kwa Karine Mokonzi tala devoir ya pesi mutu to comme lingata mon star il faut yebana
parce que nga na yebani koleka bango nyonso Yes banani. neso mutu nyonso atambola na star na Congo awa nga aleki na succès à part aux na musala mo loka ba vie na biso ba Blaise Eleba après alaki kolobela BCBG omona wona za musala po ando olobela parce que nga na tambola na Karine Mokonzi a star ozomona nga siko na tambola lobala nga na biso na bité Est-ce que otambola na Karine Mokonzi toko yeba nini osalaka pembeni na Karine Mokonzi rôle na yo pembeni na Karine nga pena rôle na nga pa Karine Mokonzi na bomba yango te nga na soda Karine Mokonzi po esengi nyonso surtout par rapport à agence par rapport à bayaki na kolimo c'est ça dans le sens que non beaucoup ça na bitumba mo parce que au mois de janvier cordon cause à janvier au couteau par là mutu na ntsela penza bobika obeta te kobeta c'est tout pour pousser na pembeni nga mettre Mika Monga za mettre loko azali eza moi passe pour yobikata na ota star nga mo pe ba mettre ba encadranga pour déjà na star ozomona na soda ya Karine Mokonzi 3 fois la baron na makambu nyonso esengi kotambola nga esengi wester nga esengi ofinga esofinga loka na 10h juste na 10h 2 minutes Aristote qui tambala bozwa réponse Élisée Faka bozwa réponse Aïcha qui t'aime les simino pilipili bakozwa réponse par rapport à bongo lilignota ya ba maman Chantal Mapouya ba tout ko nini ngo wela na ba musicien tina wela par rapport que bango ne ba comment wela nanga ba ta la succès nga na sana ngo ba ko luka te ba tali ko mona na tambola na Karine Mokonzi ana succès em sunenga sana bimisa ni ako bimisa na epende ya rapina ke abimisi na ye nzembo batu ba ye bango peteni ana succès te faut toucher ka muto azala na Karine Mokonzi ndenge zala ka loka biso ba janvier ozo faut toucher pour actualité ya ndo mona ba mise misu ona succès te oyemba elo côté vocal au sala bat ba yeba te ce que zo ngo toucher janvier le kan internet pour nga na l'équipe bat na ba vie oyebi nga même ata tantine fani to ko vanda pina bona ndenga mabete na internet ali kinga na ba vie te so sala émission na biso ke nga na oleke kana ba vie so koti local ba news de ça lo tala pina ke mona na tantine ata souhaita ki ata lobaki mais nga pina lobika démontre nga na otala makoleka yi oso mona dépendant bongo nana succès na nga nana succès na ngai nana succès na ngai ngomona ke M suba mise M ya congolais awa ba komo luka na nga ba problème M su ke boye te biso ba suba mise pour na kombo na kota non na profond pour M su mise o zo ba mikolo to wana to soné bien te za miel na ndenga bien te ape na mona yolo te pour nga na mona yolo ne grandi na yolo na ndenga mabete ne grandi na yolo na ape na mona yolo ya solo na ebi bana yolo o nyonso to yamba na ebi bana yolo nyonso to yamba na auto yamba to pesa mo ba carte électeur na ba auto boya ko pesa mo ba carte électeur ko miel to pesa carte électeur te pona non net ndongo lobia la miel de so boelini te to la ki leadership en plus to zoye la ki leadership na mara belé yolo en plus to zoye la pe par rapport à quoi au moins musicien so za complexé eza buzoba net ba musicien o ba beta na maison piaka ozomona le seul musicien o za complexé za miel batutu ba za complexe net ngabo ndenge wata fourmanga ndena na ba Karine Mokonzi ndena za na bi musicien ata moko ya quartier mfuato o quartier bumbo na oko kumisa ote ato sel musique abena ndenga wenge na ndenga ke esprit boni boko na koza complexité malam na kumisa loka ba héritier ndenge bazana so na wote nani akumisa kinani te bona yebite na moneka musicien mo bon ane sans impact na yolo kutu to benga na ayemba ta nzembo moto pona yolo to bi bato ba yemba nzembo bien bazana ba identité na loka ba fina so li la cause ayemba ba nzembo loka eza passe d'inspiration so ba beta ngo partout bana yolo to yeba eza loka ba chez l'amputu ozo mona so beti loka ba muna yebi ba Irene Mokabila batutu déjà to yeba na ke mona yolo ye to pesa ke moi grâce to ye to tike na maison piaka to bi ke to fula yi mais to moni marambo asala to sepela na ngote héritage ya yela biso ke na poto elo to sepela na ngote yela biso ka makero ozo mona na bilamba chambre froide ayana eloko ya nani au miel ko au miel bona so bana soki akumisi mutu ya oni na kati te misa wenge tango beta déjà na wenge il faut ça esprit oh wenge c'est esprit wenge no bo wele li pasa akumisi ne mutu msusu bon eloko pena plus yango te mais na ndenge pena ba nde na taleli ye pena na monika misa maza complexé pour biso to linga mixa complexé te uvandi noko sa vidéo bando kia ke ngasko na linga mbulo abongo te le pesoka elo pesinga kana biso bana yolo to ka esprit pour to ngato pese carte électeur na yolo pour déjà défendre moi mukie na kombo ya yolo mais aza mo yolo ta mo na popo kabaka mo na mboka omona parce que kombo batu ba yebe là non oza ni musicien ni chroniqueur au moni musicien mombo o asali ba sentiment na ye o ya sali makambo na ye o ya sali ba délire na ye yo esala mutema pasi délire buzoba bongo yo réputation biso ba elonga bundela ka yolo biso bana velai biso bundela Karine Mokonzi bo bundela Karine Mokonzi a world na Karine ba par rapport ya
quartier nazalaka ndem to créer ba problème alors ndenge ni yebisa ngai si ozo créer ba problème parce que ndenge ozana ye ku place afandi ya binete keke asake lo mobo o esala ke mutema passe o mo sala on a be soka yebaki te soka yebete nga tinda masana nga tiga na mulumba répondre nga te wana masana nga place azana jubeka yebi na pesi ba mbote malgré basala o mabe olinga koloba te bakangiso na prison likola ba téléphone mi balé talaka musicien akangisa masana likola ba téléphone mi balé mutayi ba udu ndeko na ye mo miel mais akangisa masana nga kinda kambo biso mamba solo pa tiga na masana nga so tiga no bombela il faut lobaka lilwan nana problème noté na yebi nde bakangisa yo en plus ba kosela pe sous makambo violo kota prison pona miel batutu ba yebi na yolo to lingarete poni na misie mobo na yolo sans esprit osomona a sans esprit na yolo pe to yebi pe to yeba rete identité na yolo to ngato pe se carte électeur mais to tala ba comportement na ye ndenga zalaka ya uli musheni merci penza rentrée scolaire à bana na yebi que Gérald na Chanis ba ozonga bien ndenge zalaka na bana ngana za responsable bato bazo sanga ke janva ko mona ba pede tenga pena na bana nga mibale batutu bayebi net bango te nazana bana mutabota bango mama na bango mais nazande na bana nga na pesi bango te Jarel Mangoke Chanis Mangoke wana na bana nga o batutu bayebi bana nga pena na responsable so bolanda nga bo je suis responsable. C'est bon, merci beaucoup Janvier to betana to continue na émission na biso Janvier au mona te que so ba risque mort parce que yo to ebi ke non yo tambola mingi yo bima trop Janvier d'ailleurs qu'on a la stand nyonso Janvier bando zanga te ko ya na stand mais ozala moko so sala émission ozo tanga comme musicien ozo finga ozo tanga comme mona te que ça ba risque te ba risque surtout na bino bat botambola na ba boîte ba risque par rapport à quoi biso surtout abana mboka ozo mona ngaza na la pulga koza nosa toto ya te ça na mino makambo po bebi ke la pulga e banya ça te na sensi na la na yi naza libre ko tambola partout naza bon mutoko menacenga par rapport à quoi est-ce que na finga bon na répondre bon ko finga c'est trop dire nazo ça miel de son a remarqué que ça réponse c'est ça que yondo bandi te na finga net ni so na fingier na ebité mais nazo lo ba makambo ba propos na ye so na bige miel ndenga za mboka te est-ce que na bima be pa utamboka so na bige miel afana na yolo tafana na fokobel est-ce que na bima be na lobi place ya zali eza ko finga te eza que nazo loba makambo o eza miel eza normal Isaac Parker a yebi so Isaac a Paris ndenga za la rona ebisinga ke janvier et l'homme il faut ba ke miel azana groupe na azana orchestre na za leader azana ba musicien na ye do azape leader quelque part azo gérer groupe na ye au moment makambo tout soir ozolo ba il faut au peser ba mot tu vois non tu na peser ba mot makambo emsu na rolo ba ke emsu na monique eza lokuta netso na bike miel azamboka te emsu na kosi ils sont confirmés ozaki na ye ba yaki na ye ngana yebi très bien ngana mona yolo tia yaka na denta bana ye bato ba yamba na yolo ba jo pasi malo bambeli bomba yamba ngana yebi ba rôle d'une équipe nationale ngana bisaka ok na soda équipe nationale porte-parole équipe nationale par rapport ya Benjir Mututu afinga ka mutu équipe nationale so am so fingi loka Karine Mokonzi bona neso na 10h juste na 10h 1 minute ngana répondre fingi leketu maréchal Jaël na oyebi sona Yvette Kalombo kutaka na équipe nationale mais so fingi so na talika vidéo na okokate funa répondre fingi ba to fingi Yvette pas bato belo répondre vidéo te so na talika vidéo bo net mutu na so na yebi ba fingi ngana zo yebi so mpona yebi te parce que na talika vidéo ba fingi Yvette Kalombo lobi mbamo vidéo ngara bon mutu même ata joli sene na no bien so ba fingi kana yoki bon malgré ça marié bon jamais mon compte d'amour que ça problématique dans les lots on comprend que non mamono so sala ka c'est que on aime to banda batu mais janvier mikolo to moni internet te côté ba problème belé ça makambo belo to ko bando tanga te parce que par rapport à makambo to zo éviter yosko erozo monango omoni bana poto balanda biso na ndenge ya mabete msu na kolonga mo linette muke pona respect na bango malgré misu mikolo na ebité so na ngo azo kipe misu na ngo mikolo mais na ndenge ya respect joli sabino bo ba journaliste bo sa mosala bo za na vérité bo bomba te internet mikolo za mo na mbilinga par rapport à l'actualité ya gloire par rapport ya maramune azolo ba mikolo ba sanité faut ça clair bino bo mo bomba ba kombo ba tu faut lo baka faut to lo ba likambo eza Oso mona net gloire ba tutu ba yebi makambo o yazo déconner par rapport ya vie na biso chétan gola omoni moi si na vie na ondo ngoza il faut se respecter oso mona net ngana mobali bondi na za na se respecter pe l'air moko oso moment moi si o vandika beaucoup mo sa ba vidéo ke te na bimana intel o asu moi cité wano komi lidobi pour moi si il faut se respecter pas que faut en a droit de la femme faut mi payer ça respect net moi si o déjà ko vanda ngana bimana nani ngana o asu moi cité oso mona za gloire ba no pese ka conseil ta ke ser nanga
na fanda na yepe na yebi ozomona omoni ba makamususu na lata soulinette ya omoni ba makamususu tonga na banda koloba batu bando mona lokwa ke ngana okosa ozomona po bango wana ba fi wana lokwa ba gloria ba lokwa ba marchandise nanga tilo na chanza cop le na zwa penda ke na fa na équipe nationale ba Karine vraiment façonner ngabo et ça la nga bien pour ni cop nanga ngam na ndo teka bango ba petit mo ba teka teka ba petit mo ngala na ba mbetu mo na yebi bango na ba Christelle bango to ba petit nanga na yebi cop to ando sa ni na bango na âge ni po bango te na kopesa âge nanga bote po MC na mwasa muko sona na mwasa muko na poto MC na mwasa mola muke ba mona mabe te il faut na bomba pe âge nanga papa ni ba pe na ba petit nanga na ba yana nga pe baza pa gloire pa ko za yana nga mais etant que mobali biso bimaraki faut lenda kaka ozomona baby cop to ando sana bango ozomona malgré cop ngani na loba batu misu bando mona ke java okosa lelo lili nani na katsa ngola lobi yango so lili mbusole lili ngola lili nani na bose ko mona lili mbuyi lili te lili mo bona ngola yambaki gloria na cop ya vanda lili nani Lili Mbouya, otolo bango, abi gloria tangu papa Herva memake na nino na Angola, cop ne zalep na ke uya obi makana batu na Angola yem tando ke tike isala ba passage na ba katsa ba voiture ba nini yem tande ko teka epa Angola yebi yebi avenite yeb tuko ba kei ya oteka yebo de partout pour so mbongo somba kabelo parce que ngata na ndo yebisa batu tongo nebi ke ba gloria ba fimo boye ngana teka bango batu anzimati mais lelo muta Angola lobi ke yepa comment oteka na Angola et ça cop na bango te zaka que par rapport ya nini internet ya na par rapport to talara visibilité moni internet so talara mindo ndezo betangai so mutazu mascara na ya chebe la zu ya mbina ya che en plus gloire so azu créer matisi likolo mi bali siko poto to ba bo babel mais ce que zala ndeni omoni ba seki nchasa nena yebeli ba mo ko to ba zaka la ba nini zala mais ye ata a che zaka la mi bali tout ba bimane mo katika ko zonga zati ba kimana ba ngai ngana gloire ba kitsa biso na bisa ba tu di solo ba kitsa biso na boulevard na biso mobala batu aya kitsa fe na peso moto fe na kotanga kombo ve na suksika galaxy ozomona vieux yebi na plein boulevard ba kitsa biso na gloria na voiture nzoka nde via na ota mikila ya obima na gloria bimane ka une fois mais fait pas ça na sentiment et talaka moi ça fait pas ya Kinshasa ayi ça fait que na Kinshasa neza kana darte obima botokota na karbo moi ça fait maman bima vieux ko panique moi sine ako kolobate taka ba kitsa biso na voiture ngana gloire en plein boulevard na Alda taka gloria ibani po mona ke fia na ra moiba iba contact abatu akim tokima na ngana eti e pas Christelle na bovan aw bando benga bia fa pesa contact na fa pesa mbongo yango pe makambo sana na Angola iba lili ba kaleso batu ba yebi lila lobango aiba na ba kaleso na ba sous-vêtements tala dégâts fia bongo liba bozo iba na ba sous-vêtements oh nzambe Seigneur Janvier merci Yoza porte-parole à l'équipe nationale porte-parole il y a la team porte-parole il y a Bala Yolo porte-parole il y a JB il y a JB il y a Wata il y a Ferregola c'est bon Janvier to comment la émission na moi ba salutation bon moi ba salutation Zalara ndenge Zalara merci na ya Wili Mushedi call na lo bana seka pona bi o ezakati na ngai mais bo braquer ngade ya Wili Mushedi na peso mo de place za Aristote Kitambala babi na peso mo de place ozali c'est le muku na faut solanga Arnold Kunfu na bi ke toto signé babi les seuls joueurs auto signé mikolo yo na bana yolo ozomona yo signé na bi ke faut robenga ne sala moi bien mika mongo Shekina mongo bo bi ke Arnold Kunfu ça signé ndenge zala kaka babi bana Paris tout babi o eza janvier mokonzi janvier piana janvier wata babi Pamela Chocolat na peso mbote bino tout bolingaka nga Yvette Kalombo na pesi Yvette Kalombo moi ça kitoko moi c'est à pembe na opesa mingi basa pembe par rapport à vitesse na peso mbote tonton JV qui balacho na peso pe mbote place ozali na pesi Tracy Mbelenga pro na peso mbote na zo pesa batu mbote na sisite na pesi leke chupe mbote na pesi Cynthia Wadod plus que star babi poto to kende mikolo eza poto ya omoni ba poto ya kotsa ba makolo te mama kotsa na makolo abimise awa oto kende o kuna ba mama na banjil ba kotsa osonde ni te biso pende ezamne ya logique ndenge vena biso Juvenal akendaki nde vena biso ne Tracy Mbelenga pa kendaki na nani
ozomona nde Cynthia Wadol par Rolanda Lekecha Rolanda dans les bonnes équipes nationales j'ai la Rolanda ozomona wana par rapport à Abiri Niamako ngape na ya potona ngakuna vana ngako Titan biso tu Titan appelle son mot petit na kati ozomona biso to ke ba pota bongo nga nazopesa bato mbote yo kopesa la mbote te non comprendre mbote na pesa mbote place oza ndenge ezalaka na pesa bino ba mbote place bozala yobika nga na mona équipe nationale moni ke équipe nationale omoni na yebisa yo na équipe nationale. On a remarqué bato nyonso za on a son côté wana président des photos chité nango. Comment est-ce que pesi afilora tebike azalaka na équipe nationale? Ozopesa bato nyonso mbote opesi ba Yvette kutu azalaka à côté abimi. Oui. Tomoni ba Wadol ba Jaël ba Leketu na ba Abir kutu na ba Titania mako kutu depa kenda. Bah, tonton Jivenio so ba Tracy mais Afi Laura la zomo no pesa mbote te ngasko depuis na bano insister que pesa Afi Laura to clôturer c'est obligatoire te nga na pesa bato to solana bango dans les bonnes ebi ke bato ba respecter ba na fi te ko beba na seto na pesa bato ba respecter Karine Mokonzi bien à faire respecter à Karine te nazolo bate bato ba respecter Karine Mokonzi bien bato ba respecter Gel chaud bien ngape no respecter so respecter le raser na Yvette Kalombo dans les bons pour moi ça pembe ngape no respecter nga na epsa bato tout o ba yebi wana za janvier te makambo kuteko zate po yobi ka wana ba pete sport parce que na zui makambo wana bo em supona ba dimino banda le loti lobi yo moko bandolela ozomona nga bato ba respecta ba ser na nga bani te ko beba na c'est trop di pas sur la bien na Karina sur la na ba gel wana ngate nga na opesa bato na solo na bango dans les bons. C'est trop dire. D'accord, merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Je vous aime beaucoup, très chers internautes. Merci.